que Belle-Vie aza ennemi à Sila Bissap. Jérémy aïba kopé sa respect na Belle-Vie, Moussale Koufi. Monde à théâtre Kindoki eza makasi. Savoir faire, ya Jérémy et Bimi kaka boy na makadam te. La vérité. C'est quoi Bimi na aura ya Belle-Vie? Nous devons avoir un vrai amour. Pour nga pe na biki sa ba comédien ten. Caleb azane na tort. Azana raison. Asi si ne makambo asali eko déranger batu oyo balingaka vérité te. Yana loro moko wana. Sœur na biso seke basaleli ka moi. Seke zane loro mo boy wana esimbaki te. So ba biso mambi kudi seko voyante. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Biso, to Bozo Capté Biso. C'est toujours votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Mobala Litoutou, Joe Biden de la presse. Parce que nous avons Poutine, Bazana Bango, mais Joe Biden, c'est l'Amérique qui contrôle. Voilà, Jerry Kobetox, Mobala Litoutou, préfet de discipline. À chaque fois, Kopé Sabino Basango, Oezoleka, par rapport à Maïno, surtout Ezoleka. Alors, les lois Naroebi Sabino, bon, continuer toujours à s'abonner à Feza TV RDC, mais bobo sanate mabela dinganga bota débat na mapasa. Donc ça na Feza TV a peine Vision Plus. Tant on tali Feza TV RDC qui n'est pas na Vision Plus télévision, au roman na kuna banzonzinge zawana yele au artiste la biso mboka ba kosala. Merci beaucoup na Jack Anangila derrière caméra Muluba ya teint clair ya taipé ya mbinga. Nenga zo sala réalisation puis montage. Merci na première dame ya chaîne Oyo. Mabela dinganga moi c'est mwindo angolo sans microbe yebiselanga mama pasteur titi la source nazwa ki bakolite yebiselanga daninzila na dible azaka na kin nzambe daninzila na dible maître chinois kilo ya matete nazo lelo mabe. Voilà lelo tozolo bela théâtre toujours parce que théâtre mikolo yo matière eza on dirait Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 na éviter bazo bengango année à révélation to année à vérité to éviter na mbeli bino actrice comédienne moko oyo alobaka makasi alobaka pe vérité bangaka te parce que azala kati ya musala oyo tozo sala oyo to bengi théâtre maboke. Elle s'appelle Planète alobaka boyebi azala mwa miss lokwa babenda abandi musala mwa kala na kibolenge Alexis tangu ne belé na musala oyo aza pena na expérience ya makambu oyo. Voilà to solana par rapport ya rando ezoleka na théâtre et puis ba séparation to moni bande kona biso o bazalaki ndeko na biso qu'on se le dise ndeko na biso Jérémy a quitté et pas ya sœur na biso Belle-Vie Belinda Kandi. Donc désormais Jérémy a sali chemin na ye oyo lelo ba créer c'est comme si plateforme moko na moni na ba Kevin na moni na ba ndeko mususu ba sali vidéo bazo sepena na ba champagne to ebite za langage nini wana bazo pesa wana moi ba analyse pesa mbolo ba teke garçon na lituta ke ko vendre la biso eza matière tant essaie de pas na vendre la rabino botena ka rigueur. Alors Jerry pe faut vendre la matière. Voilà, séparation en tout le monde peut moi ba départ belé zali pa ya sœur na biso Belle-Vie eza dit à quoi eza ka dit bande ko belé bazolo ba ki songi moi makambo belé za na kati wana et puis to kolobela toujours to zonga suna sujet oyo moto ezopela kaka na ba comédien Jack Anangile faut ebisa ndeko na biso wana adosé moi mukie l'état déjà nazo kotisa déjà invité na pas to ramasser moi ba sujet belé ce peut te côté à vie privée à la rater internet eza parquet eza parquet plutôt le comme parquet mais ça église té yewana Planète Boni. Bien, Jerry Kobetox, je salue tout le monde. Na pesi batunyo sombote au bazana Feza. Feza TV R2C Loro Makasi. Je vous salue. Je suis là, Tozo Solo là, Toyeba, vérité, mon soso, on est ensemble avec Jerry Kobetox. Merci. Voilà, Planète, c'est Bamboule Belé, mais j'espère que na yamba que zana anéoté. Boni Moussala, Boni Bana, parce que ngana ebi ozali mama ya bana. Pour na ozana moi ba doute retourna mutu musuba question aboui. Mais yo pena na retourna yo. Ça ne dérange pas, je suis là pour répondre. Banabaza bien, Moussala Ezo Kende toujours trop bien. J'espère que Zaki Nane Oyote Tosuka qui a wana bandal côté à Wenzabaluba, on était là ensemble. Ok, to solo là qui est voilà les lois sous Kokuta en 2022.
Donc makambo eza bien, j'espère que bozo mona kaka donc ça va nzambaza na bomoye. Planète, avant de côté na sujet, est-ce que vous regrettez ndenge okota na théâtre? Ndenge na kota na théâtre na regrettera te parce que eza musala oyo nga na sepela nango eza eloko oyo na calcula na vie ntango na osala calcul ya vie nanga eza lokwa nazosala nini testament nga soki na osala baprojet ya vie nanga eza lokwa na osala testament nakana kosala théâtre wana na bando otala balipati à l'époque na otala bango ezalaki jeudi na RTNC kaka moko chaque jeudi na 20h na bandolo banga un jour fona sala théâtre na prophétisa pe lelo na sala théâtre soki toke na kikosimba micro boye journaliste eza kaka ke bino ba comédie te na salelaka yango déjà ni testament na sala yango déjà testament ntango na otala Chantal Kanyembo na nzela mino monene aza posé azo présenter journal na RTNC na prophétisa mpona nga monga binga mpe fona sala eloko oyo na théâtre wande kolalisa na yebi osala yango na nko wande olalisa misu makasi ezalaki kaka idole na olipati mpo lipati mpe azalaki soki abimi na tv bo azoséduire biso mibali eleti nga nchimpaka ozomona ndeko meme ntina ngai so nazotala théâtre groupe salongo na ndotala kaka maalipati na otala kaka ye na bi o mwasi kitoko bonzenga bo mosusu so bande kokweyisa nga mama linga na yebisi yo oh no na théâtre boza na basi yo lipati ne mtu apusa pe na pepo na mona ka ba geste no mingi c'est comme si non soki koloba misu na nga déjà za amike kutu batu na nga ozara fier planète oza sozoloba o dégager ka séduction façon ya koloba no exagère na nga na sala ngo na sala ngo bona na lumière na eza ndenge na nga na sala ngo vraiment na côté misu na nga pe eza ma vondoté eza mike donc eza minene te voix na nga eza muke donc c'est ma façon d'être nga muto na banda osepela ne mingi kuna ezaki mama bomengo mama bomengo abanda osepelisa nga fort na façon na ye a rejouer façon azalaki shosho kokata mangala olobeli likambo boya si akomi na ba 10 paroles mais yo lobi ka moko ya si a rebondir a dépasser a kepe a clôturer donc abanda osepelisa makasi donc voilà. Voilà, j'espère que bozi ba réponse na bino nazo pesa mbote belé na Mireille Ilunga depuis Londres na peso ba mbote belé na pesi mbote na Drisha motomètre beba zibe baliko finanga na bomba na mukongo soki bomeki na bimisi na pesi mbote na ya Gauthier business le 20 donzao bientôt Hervé Boursalino, toujours l'homme d'Enzela, sans oublier Nene Issa, et puis nous avons des abattus belé. Assistance, il y a Adassa. Adassa, il y a assistance. Migra Malouzi Moupanzi. Voilà, donc quand on a nous, les lots séparation à théâtre, parce que la séparation c'est belé. Donc quand on a même, il y a pour séparer, bateau peut tomber là, les lots, séparation salami, et peut créer des problèmes. Séparation c'est la monde de théâtre tout d'abord on attend on a kolobake monde de théâtre ça na mutema mabe makasi et puis sorcellerie ça makasi ba tout ba comprendre ngote c'est là non pardon c'est là au moins maman ngoyo si la bisa le beka maleki alobi mama mabo ndire bino pe comment rejoindre sorcellerie yo baxi sous sorcellerie Jerry Kobetox, j'espère que ngata on a bima qui na li mois qui 5 ans 4 ans je me trompe pas na monde da média planète akenda puis tant on a ya ko le kana nouvelle tendance na salle émission na alendele que je salue le passant na kangaki YouTube na kangaki ba page parce que biloko nga na bimi na sepela na ngote eza vérité. J'espère que vous avez un monde de théâtre ou une réalité. Parce que vous avez audace, na courage, wana. Ya bimisa biloko nga na bimisa ki. En tout cas, ceux qui ont bandi na alpha tina omega na monde de théâtre, mutu mota cause. Mais manga au parquet. Et mais manga yango tende mais manga parquet. Et ça vérité mususu. Parce que biso tozana barasa à Jésus. Jésus tango ayaka mission bakoka ete. A poser question ya beti ye moko bango ba osangana est-ce que to sande nini ba ye a beti ba keso ba sangani ba bite crucifié. Cela veut dire que to kokiete tant ba ke ko pendre enzo rende suite et fin à gloire tilelo gloire na gloire donc ça tous embarrasse à Jésus. J'espère que dans le monde de théâtre mutu moko te
Je le confirme. Akoki kozo audace obimisa ba pièce nga na bimisa na monde à théâtre. Ba matière zo koya wa. Na lobi oyo nga dimension nga na mema jadishe sayaka na ngwa ba takaka e. Ya guinotage. Awebi. Ba sepela te ba kenane contre mire. Mais ngata on a beta ki nga ikanga ki ba page yo yebi. Yo nde ba tika ki ba protéger ki yo parce que boto loba. Zela na loba pardon ko kibisa maloba te za maloba nga nzambe. Nalinga omesana na invité te. Yo ba protéger ko parce que ba yebi ke oza maman ba ibana na biso. Yango to boya ki peut-être ngombo na gérer India démarrer planète. Non. Alors kokate parce que dimension nga na simba ki na isika na banda ko atterrir mutu mota ko ya contredire nga. Moi je parlais la spiritualité, la physique. Parce que pour ya ko attaquer nga contredire nga, il faut y ba monde mi balonga na sangisi. Mais ceux qui Shinda baba diche sa simba ki physique. Ngana kenda ki en réalité dans l'homme c'est l'esprit na physique. Parce que yo tango lingo ko contredire nga. Rejoindre nga. Mambolo baké, autour ba tout à l'heure sorcellerie za makasi. Zela nanu. Prophétesse moi auto tanga kombo ya buyi na coquette ke baza misala mabiba bandoki. Monte que tant yo ya lobi bongo yo po yo lobi bongo monte ko mais ngana loba ngo depuis avance ngana loba ngo avant ti prophétesse wana ngana bimisa ngo déjà na loba monde à théâtre kindoki eza makasi ko tanga ba kombo bongo ndenge ya tanga te ko tanga ba kombo bongo nde loko na koloba il faut to yeba ko mema musala ngo nzambe na aliment na propriété. Moi j'ai plusieurs personnes, j'ai plusieurs servants de Dieu, serviteurs de Dieu au bazana libanda mboka bazwa pe ba rema ya Kinshasa pe ya ba comédien na biso. C'est ça derrière maman comment derrière ça prophétie. Te na lobi bato o bazali banda mboka bazwa ka ba rema. Bazwa ka ba révélation te. Bango bazwa ka ba pesa ba expliquer nga par rapport ya ndenge na bima. Ma fatanga tala lelo na loti mutu boye. Et la kisi boye ndenge monye boye la kisi bongo. On se comprendre. Tant nzamba bazo pesa message nga na lali na loti Jericho Betox. Il faut na zwa temps yako kanisa ndenge na moni Jericho et la kisi nini nzamba zana besoin ya eloko nini na kati ya vie ya Jericho Betox. Est-ce que nzamba zana besoin Jericho wana azale humilier bato ba comme rotale na miso humiliation ou bien nzamba zana besoin ya Jericho Betox pour lobby asale eloko moko po nzambe ndebi ko façonner mutu. Parce que soyi na zi message na na langage na manière nini on nzamba ko diriger na comme c'est la Jericho Betox que ezala lokola beze ezala lokola rigolo. Na lobby na tangi kombo mutu te. Na lobby sorcellerie eza makasi na monde à théâtre. Biso nyonso toyaka kaka na but ya musala te ke nena na bana na nga boye. Je travaille na ebi ke fin du mois na ozwa quelque chose pour na boko la bana na nga na lesa bango loso. Mutu mususu ayeka na but ya oyiba ba étoile na monde à théâtre. Ayeka na but ya ko étouffer. Leti nani loba vérité eza mission loba. Kasi yo kanga na ebisa o. Ayeka na but ya ko étouffer mais bo sangani na groupe. Pour te dire que ndenge batu basangana na ba groupe théâtral, eza osangisi milimu, osangisi ba démon, osangisi ba impoli, osangisi ba têtu. Si qu'on faut à la 1000 esprits pour ko diriger. Prévenez que au monde asali groupe yé pas comme président et pendant le roi Sanambele. Pas groupe ngo kufi o e kufi nango. C'est un exemple ya groupe moi pendant le roi Sanambele. Chérie, o muta ko yo va faire muta poli. Voilà na séparation to moi lelo quand même on soit na Jérémie. On mona longwe pas ya Belleville Belinda. Tena solola na Jérémie tena mona ekandenga bima bona mpe na zui opportunité ya ko jouer nete mena ebine na zongi na kati ya monde à scène tokokuta na kaka biso na biso toko jouer na yoka ki alongwa ki ba retira ki na chaîne andeko na biso Belleville par rapport que baza na droit ya ko jouer place mususu te po akenda ki toke tout droit na ko jouer pas SB donc on dirait top vie ba ke na ko jouer te baba lobi c'est comme ça la qui vidéo na Beckham na sila bisalo. C'est comme ça qu'ils ont interdit Beckham a ennemi à Belleville pour na koko ça la vidéo na Beckham comme bongo comme ça bongo. Te bo comme ça ngo bongo. Non bozaka na ba sœur wana boyidaka ba sœur na lelo planète aza pemé na Belleville toi aza pemé na sila au monde atiki mama musala comme kotongo. Le problème c'est quoi? Bato ba poussa na ka monde à théâtre ya monde à complexe makasi. Toi na ba complexe ya makasi. Eta biloko ya. Toza na ba complexe parce que ngaso na zi opportunité à rozala pemé na sila. Aza nzambe na ngati aza collègue na ngai. Si s'agit ko talisa ndenge makambo ezokende otalisi ça dépend na yende ayoka te.
Ce qui n'a eu opportunité à cause de la belle vie et que il y a quelque chose qui ne va pas non c'était que koto beta mabe non marché monter pour na banga patronne oh la patronne na musa na lobby liboko esenga kezaka toujours na se neti nga na monde de théâtre na senga mutu te cela veut dire que tu as déjà ba productrice minene ba ba produit ba théâtre na bango yo lo ba bongo mona na casting ko na ba beti o 12. Et là on a été koloba na Zerina Rosi Muchopi yango te ko yambanga dernièrement. Moi je ne dépends pas à collègues nanga ba comédien. Tant on a zo yebisa Muchopi ke na ba chaîne belé ba comédien nga na tala rabango te. Na YouTube na tala bangote o seki ba robengo na film été ngana dépendant na mutu te gérer na banga mutu te na monde de théâtre parce que nzambe enseignanga mutu nzambe enseignanga comédien qui est comédien na monde de théâtre na banga plusieurs sorciers na kati ya monde de théâtre ebele yo mona mutu na o mona mutu o mona mutu na stabilité mais azu yango po akusha na muninga mwasi zela non olobi nini na lobi boye nzamba zwa ta ya enseigner nga mutu komona mutu boye okomona mutu mususu na monde de théâtre célèbre mais akota na Sodome et Gomorrhe bimaka na muninga mwasi po azwa ki célébrité obino bomona na physique zela non yo yebi mutu mwa sala makambo na pourquoi pas okenda kolobela ngo boye ndeko tika ololoba ngo boye essayer de pas na mazwango biso soki ezalaki ke koloba ndenge bato musu babeta bandika babenga ondika mutu afandi na poto abeti pa buindoki te nzamba désordre te nzamba ordre eza na bato pe nazwa ba message na bango na panzi mutu te natangi kombo mutu te na lobi na monde de théâtre et amakasi baza ebele na muninga mwasi baza déjà ebele na monde de théâtre. Dernièrement, Fanny Katale a fait à Chocho Chabi, oyebi ke ba propos au loba, ba comédie ba ina musu ba sepela no tenga bi. Oh ba sepela na ngate wana nde alikole ekota na pota te. Ba ba sepela te wana nde sika pe ya. Ba filmer. Ngana zana tina mutabenga ngana filmer te. Oh, chérie. Mais moi le Chocho bi magana. Mais moi je m'en fous de leur film. Si tu es convaincu à musala nango bengingo pesingo ko pesanga na zongi na ko lenge lote pona obanga olobelo vérité po benga na film te na kasha combien Top Vision contrat. Ah mais non, c'est ils disent la vérité. La séparation ya parce que Jérémy Azaki quand même cadre Azaki pe na kata comité directeur il y a Ser Nabiso famille Bota lelo séparation wana na mone boti pe moi ba nungu boti moi ba polémique yo pona yo message ni ngolo ba pose na kata comité message copé ça na Jérémy bien belle vie tout le monde bon la séparation nenge outil ke basala ki vidéo na intel lelo comme séparation et premièrement, moi, ce que je veux demander aux comédiens, tous à Nabolingo, nous devons avoir un vrai amour. Et puis, Tolinga Moussala Oyo. Ce qui te montre que ça n'a pas tout le monde, on va permettre, base à la mine dans le monde de théâtre, base à la ampoule, base éclairé, que ce que tout ani na aux huiles lumière, tous à la vraiment na bolingo ya rosunga baninga. Surtout comme on met ma théâtre, n'est comme on kende le bon, c'est que to kanga mi fini kuna ba porte. Théâtre Koufi. Moussale Koufi. Toi banaka couper ça n'a qu'un respect. Toi banaka kozwa na ba valeur. On va comprendre. Jérémy a couper sa respect na belle vie. Belle vie a fait sa respect na Jérémy. Pourquoi? Savoir vivre, savoir faire. Il y a Jérémy et Bimi kaka boy na makadam te. Il fallait quand même belle vie azala pour abimana aura ya belle vie. Un petit peu groupe Simba. Nanya aussi groupe Jérémy. Si quoi bimi na aura ya belle vie. On va comprendre les autres bi Jérémy a katara mangala penza azo sekate to yebi ki abimina et pas belle vie. Moi signe ya reconnaissance wana et ça la bien. Tous ala vraiment na ba vrai tous ala na bolingo. Ba sataniste kaka tende bazana monde de théâtre. Signe ya reconnaissance et ça la ramuto abima mature. Muto atela bi kwa za muto
te na tempête oyaki façon gérer penza lobby te gérer pe akobetor sazana ki bo moto omoni ba komo ocha mise à part te na buzobo en tout cas gérer au décevoir te kobetor te ye pe azala mutu on s'en comprendre mais tant on mona ke ba tempête zoya ba komo loba ye pe alekisi a moi mabe au côté asali bono na ndimite ke Belvi aza ennemi asila bisalu non guerre de gestes. C'est qui wana to comme on met théâtre na politique musale kufi c'est qui nzamba bimisa batu mususu ya sika ba mema musala na valeur ce que biso nini ba formater ba te kasi mabe kotiti to comme na politique ki mutema mabe mutu no na uti ko tuna yo je crois bien le belinga des vérités mo ya mbangu siko par rapport à la vérité bo lo ba na internet lelo oyo président Caleb a lobby. Je crois bien et choqué bato théâtre na moni bato théâtre belé baza choqué ba koteli ndeko na bango dinana planète alobini pona ngai YouTube neza boeza na bato mayele puis Jerry Kobetor si YouTube elingara salité te cela veut dire elinga mensonge te YouTube soye na mensonge benyo moto non il faut la vérité YouTube soko lingi penza kozala là aussi la moto te ya na vérité soko ye na mensonge bambao le problème c'est quoi tant bato bazo murmurer roté bona akokota na blague wana te abeta ka série histoire omba mo mutu akazo ekateli ya matière na ye akata boule na ye afufu atia na sanya lia ya lingaka bongo ese alingaka bongo makasi bakamata bipepe basepela je te salue ma chérie ye penza afandi nde wana mutu na nga nako asabolaka baninga na théâtre te asabolaka te akenda pe ane na vérité parce que nga pe bimaki na sabolaka mais ça dépend de malobaka bible c'est que yo za parmi bato tekelaki ba audio nani tekelaki matière to solo la pe kala to solo la pe omoni bandeko baolanda biso yo za parmi bato batekelaki abiaso ma $300 nga mona na matière na betaka ngo asko na oteka ondini oui nga mona na matière moso na beti pa ba page lokoti et sukoli e bambie pesi pe ba vie lo bakana makamade ya to kata ngo esila mais nga so ina za na matière na oya olobate po nga pe na bikisa ba comédien te mutu mo akomela nga Jerry planète na pe nini ngo likamni ne esila kate neti nini esila te o kaka yo lingolo ba nalingi naloba nini yo okoti na pensé na apasaka nde mutu akopa komate na baya na okomisele message aloba nini po tosepelisa ye aza fani te alobaki ka makambo olobaka na eloko nini esilaka te nayebi te nalobaka mambo ebele mpi nazalaka na mambo ebele mosusu nano ebimi te ngai nazalaka na bapiese rare sikoyo problème ne ezalaki wapi po ayoka esengo lokwa asiliselaki yo te gloire à Dieu donc voilà nabandaki koloba toyebaka kozala na bolingo parce que monde ya théâtre ekomi okufa aza na raison parce que likambo mosusu betango mbala moko esila okati na omba mo deba makambo nga Jerry Kobetor omoni nga nanu nde na boyi soki kobanda théâtre ke tofandi mpenza boye ezaka na Sinark na Blemba Bimsum série wana toza na bafataki toza na bajulien toza na ba makubakuba tujalie nga na mutu akala tokendaka na Suza wana série wana Suza ane nini alonge pa mombe gauche akoti epa Caleb tozalaka na intervenaka rôle mo boleki ya Thérèse na uti mbuji mai Caleb abi fanda ozala figurant à l'époque ya Banana Benz série on a bien Charlène Benz a coiffé do abimi donc azaka unique président Caleb alobi Charlène Benz te bakosa makambo Ursule Bechanga te Naomi Barcelone te Elise Salomu te kaka ye wana mais tango eloko moko ezobimeza ozala lokola pouille ezozala lokola coussin fauteuil omebenda omba mosisa asisi ne makambo asali aza mungala asali ki mungala aza muyombe mais félicitations se comporter lokola mungala aya silisi on kambala moko okozo ekateli buli ne afufu amoni osepela akati buli ne na fufu ali atondi déranger bato ebele eko déranger bato balinga vérité na nzala ya
te eko déranger batu oyo balingaka vérité te ya batu mosusu azotiaka ka pansement mopandi mais sika tofina za alingi kosilisa yango te. Zana tuno na question et arrivera pe omoni ex na yo na mwasi na ye baolekana oyo pesi bango mbote ex komona na mwasi baoleka neti ex nini nga ba ex na nga ebele nyonso ebele atato ba ex na nga ebele ba voyageur bazati bana pour quand ne ba voyageur na lelo nzamba chance sourire bazoleka peut-être na timasi awa pembe na boutique boucle création ya mama Blandine Basele buye po ya kosombela mba bokutani opesa quand même mbote oui na pesa ba mbote na pesa bango kutu nde babelela ngao. Parce que que ser na biso dina na saki mabenga boye ko pesa mbote parce que problème ebimika likama mbote soka boye ko pesa mbote c'est que ça na eloko moko wana oya sepela na ngote esala etasha bo ko sala hypocrisie ta ko sabino sentiment te karma bouton kara neti nga soza na eloko moko bosali nga ya mabe Jerry Kobeto se touchanga nakosala mokili plaisir te napesa mbote na leko siko ser na biso seke basala likama mwa seke eza na eloko moko boye wana esimbaki te yango abetaki kara na nko. Je crois bien to silisi directeur où la terre planète les autres groupe ni na groupe ya na production ya Jerry Matondo J-Pro. Vous avez la production à Jerry Matondo. Jerry Matondo, J-Pro. Non, tu as ça la film, tu as aussi ça à la mingité. Tu as un troisième film. Pourquoi nous avons une production? Vous avez un groupe théâtral. Groupe théâtral, les stars de Jerry. Nazakuna depuis 2018. On a la mounene na yo te présent Jerry Omo nanga. Na peso mbote na betaka biloko. On a la mounene na yo te. Au moins, lelo, est-ce que tu vas battre au Kiti? Kokita par rapport à quoi? Nga naza ya matamakasi place nga naza comédie monta okoma. Hein? Vraiment mbolo ba yango ba benga ko on dirait mutu mo sanga ba koma mambi kudi beni. Italien. So ba biso mambi kudi c'est quoi voyance? Au moins on a confirmé mais benga on a kimbikudi. Par rapport à l'ancienneté na yo na groupe au jouer. Bon, le problème c'est quoi? Moni Jerry Matondo azana eloko oyo batu babome azana lampe azana comment dire azana c'est là ana marteau oyo ba comédien belé ba obomela musala te ya koya théâtre ya simi marteau anate na théâtre lelo comique planète a jouera bien mais à reçoit planète était encore par rapport à l'eau boy au planète à nangote bon planète ana qui les si bien été planète a rondi matatamité a étouffé rôle donc je m'en fous de talent à planète voit maintenant qui ngani ya rondi matatami a rondi mamisa est-ce que neto sur la boto soli mabe mais on dit que théâtre béba dans la planète s'il vous plaît neto sur auto soli mabe te toi batu zela bazo étouffé bino présent Gérard présent Jerry Matondo zoyoka ba propos yo nabi ezo nzambe na ngai nzambe ko kimisa nga cha mutu na nga za kimia zela nanu nalingi na raté volo na ko raté voloté quand tu dis que na kiti neti na ba film to tchena ba génération Jerry Matondo ba film neza ndeni wala TV tu ba poto ndelika te poto yana problème kasi poto a énergie prot kasi on a le kasi to qu'est-ce qu'on a TV po ya TV yes ko singa na championnat eza lina foot alobi siko yo siko tangu yo lo bana kiti neti na nini olingo soni saka na président Jerry te na soigner sauter à comprendre yo za maele na kiti neti par rapport à quoi te nga na lobi ka onelem sous public e loba pour la zaki place mo babi peut-être mesdames tabanda théâtre kalabongo bana tete sera cassette munene a tourner les lots dans les stars de Jerry ngana esi bango les stars de Jerry ta coupa mukie et ta coupa munene so tant batu ba lo ba bongo yango il faut na commisser le message. Le problème c'est quoi? Jerry Kobetox zalana mutu oyo a comprendre qualité pe valeur na yo te o balusi dikam d'ailleurs ya on a ke ya zana makambu ya ki lesbiennité yo kate na lobi yango te zalana mutu oyo a ebi valeur na yo o zala l'aise que mutu aza grand aza ministre aza kombo aza boye mais ayebi valeur na ote et pourtant za na ba valeur ta musu ki ministre wana bambi mais yo leki fois 1000 groupe etika maboko no groupe yana maboko na ngati za na bato ba dirigeant groupe
Maman, na sénité na pena groupe na maboko noté. Bon ce qu'on a zaïna nana lumière pas sous normalement groupe ça tombe au tabatrice à sous moi planète je fais partie. Après Souza. Non non moi si mo boya misu miki. Na manda na te. Ya osala groupe te. Te. Na za esprit na mara mususu. Na monde à théâtre va ko diriger na manda na te. Amnine. Wa gisongi. Amnine ya tata na mama. Wana te. Wana te. Ngana lo ba fo mena sala groupe intercession qui na sala groupe théâtre. Po yango nde manda nanga. Voilà, merci beaucoup de Komina Souka. Ezaki bongo et l'émission Loba Vérité. Bientôt, bon, émission Loba Vérité, tout ça dans version internet TNT. Et tout bon, sa plateau, pena kalamingi TNT, na badje kanangila. Bébé comme pena les kanango na TNT et ambaka ba comédien. Et puis chaîne nanga peka kaya mbapeka ba comédien. Et puis chaîne no peka que la chaîne ba comédien. Vision plus télévision. Il y a ba comédien, Feza TV RDC, il y a ba comédien. Passage na yo oleki na émission yo mokle nini oyo bandeko ba okikolo ko retenir oyo okikoloba mokle nanga par rapport au cas ya corps comédienne de temps que théâtre tout ça vraiment na bolingo et loko to linga to créer wana to me mapenza théâtre na kati ya dal to kulué na béton to zipi théâtre. Alors ce n'est pas bien. Vérité, ceux qui m'ont tombé ça dans la vérité, Jerry Kobetox, il y a une bombe vérité pour na banga film à Moutou. Pour Moutou, moi je tiens écriture non. On va comprendre. Na ko banga te si s'agit na loba vérité, na loba vérité. Dès que ne va tourner un prophète soit un message à lancer qui bon ce n'est pas bien. Zoa numéro à boui ticket les messages. Nga za batum suna ticket la bango message pe mukile yebite ke nga planète na pesa un message. Na tika la olobate pour depuis 2021 tilelo. On va comprendre. Et là je salue tout le monde et na nga sou ki sabwe. Président Caleb Toukeba na Tchèque. Chapeau, félicitations. Je suis Caleb, ça va bien. Et combien d'abord je suis Caleb? Non. Je suis Caleb, pourquoi? Moi je suis Planète. Au cas coup de chapeau, félicitations. Alobi normal. Ngana sana tina ngana pema na zola mutu Jerry. Oti na ngana ke musika bo poanye mission comme na souka. Oh, na pema na zola mutu te. Mutu oya ko benga ngana film c'est que tanga make longi na ngai fona le. Je vais boire na téléphone que c'est. Ozo comprendre. Na ta na te parce que na numéro ba comédien te na ngana numéro a Jerry na batu mususu. Ozo comprendre. Na ya yo Jerry Kobetox. On va comprendre. Do bato a kento botika kento to linga na kati ya musala po ekende liboso musala oyo e bokoli bato ebele pesi bato ebele ba opportunité et voyager bato mutu muso akanaka na monde théâtre comme avion te mais amata avion pona musala ya théâtre do eza penza musala bato muso batangisa bana kana musala théâtre azu musala na ye en valeur et pesa epe makamba futela ndako mais soki tokomi na système ba ekiri bandeko na biso boza ba ampoule pour le moment bandeko na biso oyo panier est circulé pour le moment. Tous à la bolingo, tout tchanase. Ceux qui Belleville, ba voice à Belleville, bimio Belleville à l'oba, qui bien bekama l'oba, qui c'est qui li colle zoloba, bureau et yambi, et bimi si libanda. To raisonner place to outi, to raisonner homme sala théâtre et pesi biso tous à la vraiment na bolingo. C'est très important. Je salue du Kemba à Mobile à 2 mètres en aspect bonne année. Somonye Fochaka, waouh, Kano Makasi. Et pourquoi pas? Voilà papa. Ah, ça veut dire que na levi azaka frère monte aux même moral à comprendre nga pe na comprendre que j'ai revu que ça là qui te reçoit so na mutu à comprendre et ça là bien Kasai Kasa monte na Katia France je te salue on va te soutenir nga pourquoi pas Patricia la servante Patricia na Katia Londres je t'aime beaucoup ma chérie et wana na ke komo na Touré Kabila na Katia Lyon hein Touré Kabila. Je te salue, mes condoléances na collègue Nanga Zuma Tumba Aouti Kokoufé, la grande sœur Nae. Mes sincères condoléances, Nzambe Asimba Mutema Pe Apesa Kimia. Et je salue mes enfants qui me regardent, je vous aime beaucoup. Maman, espère-toi quand tu passes à la télé, tu ne nous salues pas. Je vous salue et je vous aime beaucoup. Merci et bye.
Ba propos tenir ils ont engagé yo moko. Est-ce que tant lo ba ils ont engagé bobangani? Te to banga te to ni ko la responsable. Te bobanga makasi. Bino nyos. Kindoke ya makasi ya mona ba ko bo mamba o salo mona eza normal. Eza makasi bo ba na ba éviter que ba o peut sauter sans a PDPT ba o bengo pété. Ba o bengo den. So moni muto a bengo na film o jouer ce qui a PDT. A so respecter talent na yo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Émission de bas vérité. To Silisi Ezaka Bongo. To Zaki Bongo na actrice comédienne Planète. Oh, le bien qui azana label ya au monde anga Jerry Matondo. Donc est-ce que ngana boyé? Est-ce que ngana boyé? Voilà. Dans le but Jerry Matondo, je te salue mon frère. Maman. Na salué moment yo. Azolu que la ngana au problème. Toza la cannabis on a problème té au monde ngai. Voilà. Voilà ba mbote belé na bino tout bolanda biso na Feza TV RDC. Bo s'abonner, bo aimer ba vidéo, bo partager. Ceux qui bo s'appelle na image auto montage o ezali Jay Kanangila azaki na sima caméra et puis na pesi mote na première dame ya chaîne Oyo Mama Bela Dinganga la patrona mwasi ya mwindo ya ngolo sa microbe bambote belé yebiselanga mama passer titi la source na zoe ba kolite et puis Dani Nzila na Diblé to anu na Kinshasa wa Adrisha motomètre ya na okyo zoyo komi na banyona nge belé beba zibeba biso na ba ya gote tozo lelo mabe tozo lelo mabe fo ya kaka o ya kaka. Merci beaucoup na boutique Boucle Création ya Blandine Basele bio Isangi la 23 tout droit courbete tout droit na Isangi la wana et puis na bosanité bino tout bolanda ki biso sans oublier Gigi Katema depuis Arabie Saoudite bambote na yo zala bien et puis na bosanité Brinette Malula yebiselanga ya ndi Malula ya na biso famille Jerry Kobeto sa lele mabe. Merci beaucoup. Assistance Tozaki Bongo na Migra Malundi, Tozaki na Yagote Business, Hervé Borsalino, l'homme d'Enzela. Sans oublier l'histoire mon continent Issa, vice-présidente. Allez, Jay Kanangila, Kabolanga na ba ndekonya surtout balandaki biso ba kende ko polémique théâtre yo matière boucle